Nganga epa nganga. Nganga kondisa pese ki abaki vine mobimba akotika kobota te. OK. Yim takabaki. Donc condition pese wana même ngana zaki d'accord na ngote na mutema na ngai. Wana yoto mobali na. Mobali na ngai. OK. Atekaki mokongo na ye to bota lisusu te. Na condition o apese ki. OK. Ayaki kopesa biso nzungu moko. Tellement nde tozalaki na boutique moko. To debriaka nango. Apesaki biso nzungu moko. Nzungu wana lobi mbongo obonda koteka. Mbongo yesu boteka boza bobwaka wana nzungu wana. Soki tobwaki mbongo na nzungu, omona lobi mbongo eboti ebele. Eza zemi ya petit frère. Non, mais s'il vous plaît. Nasenyo, pardon. Est-ce que vous avez un panzo? Na yo kike. Na otiko sona monso, est-ce que vous avez un panzo? Voilà un panzo. Bibisang. Nyonso wana c'est pas ça qui wana ezaki na bokote. Ezaki pe port na yo. Olingi vina ngetika la kama mobimba bo netika la kobota te. Vina nga mobimba bo tina kufa. Pona ni? Wakabuye. Ozaki na posa mwana yango ndimaki. Oui, nazimo na longo lazimo te. Wakabuye. Le concours Queen Clémence Talents, Make-up et coiffure professionnelle a tenu son deuxième casting le 2 octobre 2025 à l'espace chez Bissot dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, FIKIN. Alliant technique, innovation et élégance. Les meilleurs de ces deuxièmes castings seront retenus pour la troisième étape prévue au mois de novembre prochain avant la grande finale attendue en décembre. À cette occasion, les gagnants se verront remettre de nombreux prix en récompense de leur excellence et de leur créativité. Susi na biso mingi ezalaka totika ba fille batambola bongo te. Susi na biso eza kolakisa mosala, opesa bango salon, opesa bango oyo eko pesa bango mbongo à tout moment bazala na mbongo mpona kolongola bakosa mosusu ya mabe. Le candidat baza vraiment na talent makasi. Je suis vraiment contente de comprendre que baza na talent. Ce qui est acquis pour que soit bango nyonso, ça allait être mieux. Mais le cas que ça a besoin, il y a un mort dans le fait que ça les ressources que sous malo. Parmi les récompenses prévues, un salon de coiffure entièrement équipé, un voyage à l'étranger, ainsi que plusieurs autres prêts destinés à soutenir le développement professionnel de lauréats. Une initiative louable qui met en lumière la jeunesse congolaise, son ingéniosité et son potentiel créatif. Ba jeune mususu baza na ba talent bayebi ko exploiter yango te et puis baza pe na ba moyen te. À travers Maman Clémence, nde eko permettre na ba jeune ba exploiter ba talent na bango et puis ezala exposer. Grâce à la vision de Madame Clémence Kwamba, initiatrice du projet et fondatrice de la Queen Clémence Talents Academy, l'autonomisation de jeunes devient une réalité à portée de main. Bonne nouvelle na bana ya Europe mobimba ezali pona koyebisa bino ete tozali na veillée ya délivrance le 27 décembre 2025 ezali na kati ya Paris tokobanda na 23h tina 6h du matin mokolo wana tokosambela pona moto moko na moko tina moto asuka mokolo wana biso na ba démon bitumba titokoma na 6h et si tolongi bango bato bayaki na veillée passé bato AVC batiki babeki bana ya autiste bakomi koloba bato sans papier bazwi mikanda bato ba maladie silaki bato ya blocage babikaki bino moko botala ba témoignage. Alléluia bandeko naza na esengo mingi mpona zaka moto ya esengo su te me kasi nakomi na esengo mpona nini nasali 20 ans na poto awa na kaka mosala me nazwaka mosala te me à partir ya veye tosalaki le 23 ntan nazongi na Allemagne
na koluka mosala ya bazwinga mbala moko ondire mosala yango eza kozela nga na motu kutu azosala contrat azolenga mpenza mpona kosala contrat na nga nakamwinga moko nasa motema nazokamwanga moko me nakamwaki te puisque de place wana nayebaki ke nguya nzambe mpenza ezalaki donc natondisa minito ya esengo mpenza nazali awa naza kokumisa nzambe mpenza ya prophète mpenza azali nzambe ya solo. Bien-aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète, donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen. Ba prière na biso kobanda toujours kozala na présence ya Saint-Esprit pe ba moto belé tito koma na ngonga ya 3 heures to matisi degré ya ba prière to komi na ba bombe na 3 heures bombe na 4 heures bombe na 5 heures bombe tito koma na 6 heures boum ba tout ba komi décharger pour na directive ya adresse contacter maman Thérèse Matondo boya ebelé bokolo wana kati na bino bokobika bato ya AVC batiki babeki bana ya autiste bakoma koloba bato ya ba blocage bakoma débloqué bato ya maladie ekenda le 27 décembre 2025 toko banda na 23h toko 6 na 6h du matin bozanga te tozozela bino na moto. Yawe sopanguya nayo na mabota sopanguya nayo na beglize yawe sopanguya nayo na banation nguya na yo papa nguya na yo yawe sopanguya mokonzi sopanguya bongana beka sopanguya Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance ainsi que de la fidélité au PSR Bisso dans le meilleur de chaîne où Izalaka chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na sponsor numéro 1 chez Bisso Télévision parce que surtout beleli comme on a nazara toujours na sourire parce que apesi mutuka, apesi santé, apesi kimia, apesi paisibilité na makamunyo so oyo to salaka. Et ça Jésus-Christ de Nazareth parce que yem dans la sponsor numéro 1 il y a un moment chez Bisso qui t'a raté, chez Bisso ça toujours l'écolo malgré bon ça la ndenge moko na Bisso mais na oesika nzamba sali Bisso ngolo tozara toujours l'écolo nyos to salaka et na toujours les bosso et zonga rasimate. Merci aussi à papa Chikimo Kadi pour nous faire confiance pour nous avoir la présentateur na émission Lolo bravo Jésus. Merci pena yo mutu au commentaire otindaka ba remarque na yo le moment monsieur Koti ti na sepela na boyete bosala ki mabe pe bosala boye pe bozongisa boye eza vraiment malamu parce que à travers bino nde osala biso effort to améliorer les sous musala pona ko sepelisa bino et pona ko édifier bino malgré tout au sepeli na émission ndenge leki mais ko bosana te o tirer leçon o ebi pe ndenge ko tambwisa vie par rapport à circonstances to ya makambo oyo to moni na oisika. Merci na équipe costaud chez Bisso Télévision, merci na équipe technique là je vois papa Dunuj Monsolo nouveau cordon et merci aussi na papa Zara notre directeur technique, merci à papa Louange Matembo, merci à madame J'espère Kachama, merci aussi à papa Guy parce que Azaye Moko devant
plus de 50 boutons, si je ne me trompe pas, au fina, pour que l'image zala, ndenge zaleli, na oisika. Bande ko balandi. Orphelinat Bravo Jésus, et zomi na quartier Viaza, commune na Matete, et sengeli na moto nyonso, na o nyonso nzamba kosala na kati na yo, te na o nyonso zui. Na yo pe moto aspiraka. Un jour au bota, kende kolona. Eza mabeli malamu e kosunga yo, so koloni na contribution na yo, Zambi ya borfelin ako sunga yo, topo na ozwa ya malamu na oyo bane koluka, lokola difficulté to oyo bane ko simbati pour que mambo sima. Pour la programme de prière, mais ça toujours me tenir. Jeudi oyo, dans la salle de fête cristal. Salle de fête cristal, les alliés, première porte à Fiki, au Tony espace Bikapi, car attends, on a un espace Bikapi, dans la salle de fête cristal. Bakangami na salle de fête Bikapi, va vous permettre, va vous mémayo petit na 4 au côté, et prière et banara 7h, et sur la rati 13h. Zamba zal rendez-vous. Yo moutouzan n'a pas problème. Car la Bible nous dit, venez vous tous qui est chargé et fatigué, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Batu ba opé sa biso solution, na o esika to rozala ezala papa tomate, papa élité, papa dunige mon soloté, mais rozala Jésus Christ ou rozala au rendez-vous, na biso na moment où to belé lié pour na yanola. Tozana notre sœur, oyo loka biso et asa na problème oyo déranger. Alors, ngana ibisie papa eli mutape sa solution, te mutape sa solution ensemble. Na osepela to yo kaye pour te balolenge nini ya orienter pour que Nzambe asala ngolu notre sœur akangwama na problème oaye nango na oisika. La grande na pesi bino mbote. Bonjour. Quand tu as déjà le réseau la sakoza na difficulté ozana mawa longola no mawa cha mupanzi. Mo ndeki te mupanzi na yo. Zwa siko sala geste wana. Zwa bina mawa salabu. Salabu. Maisa pena loboko. Chama vani sa mwana. Komalesi. Mutape sara kimio. Ezara Jésus-Christ de Nazareth. Biso nyonso oto yara na oisika tokuta na pena ba difficulté. Mais en retour to beli la rai. Parce que azaona pour na repesa biso solution. D'accord? Yamboto banda to kangi misto sambeli. Seigneur te pèse merci parce que vous allez le roi des rois. Na moment to na oisika to sengi ozala na biso na kati ya oisika. To sengi présence na yo émouvé na kati na biso. To sengi banda na biso lokola alpha pour suka na biso lokola omega. Tout esprit négatif, toute activité satanique wakoki ko se présenter na moment où to se réunit na notre sœur. To kangi toute force satanique par le nom de Jésus. Lobela biso, orienter biso par le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Netolobi amen. Yaya. Comment vous allez? Kombo na ngeza Abigail. Maman Abigail. Maman Abigail. Problème en haut commission mawa et affaibli même ni longina yo. Ezani. Ok, merci pour la parole. Premièrement, na ene sika oyo na problème moko oyo tunisanga. Na koki kolobango na ndako na ngate me na préféré na ya kolobango awa. Problème est aboué. Nous avons un problème très grave aux autres tunisanga. Nous avons un bala. Nous avons un bala. Tu bala naie. Avant tu bala naie. Tu as premièrement la vie à passer. Tu as souffrir. Nanzima qui est bongo. Na bala est bon, nanzima est bon. Balanaye, tout simplement quelqu'un, jour et belé. Mais niveau où tu bandé pour vivre, c'est qui vraiment bien été. Tu commis vraiment pour souffrir ma casse nganaye. Tu osanga même et l'eau à lia. Tu osanga même ata elamba ou ya kusomba. Tellement yé. Kaka ndenga bimaka tambola ka akendaki et pas un fétiche panganga tango abisaki bongo tozalaki na ye tokendaki na ye tokie na ye nganga ayebisaki premièrement condition moko ayebisaki condition na ayebisaki eshokaki nga makasi ayebisi na opesa yo nyonso mais vino mobimba otikala kobota te mais kati na nga nasepelaki vraiment na condition wana te naomitu na kati na nga naloba condition bongo mpona nini nalobaki eloko mo te
nganga lobi asisi et puis tozongi. Donc tozongi na tuni condition bongo po ani ya makasi bongo. Bon maman tokosa ndenge nini to luka mbongo ta vie o tozomene. Mais c'est condition makasi bongo po na nini. Et o le kabaju vie est comme meilleure. Ma camion se simbi to komi pe ko vivre na vie moko ya malamu. Mais condition aussi oyo nganga pesa ki abisie même si o komi na mbongo makasi. Mais o tikala kolata chaussite o banda tambola kana la gomme. Oza lokwa bata mbongo o balata ka makasi wana balata ka blamba cher oza bongo te. Banda balata ka blamba moko ya normal kaka ya bongo. Et on rêve bongo. Et en plus toleki na yem to sali 5 ans de mariage. Non mon la kanga kuna kanisa peut-être nganga nenga lo bay bongo makambo ko changer selon nga na mutema na ngai. Mais to vivre kana mobali na ndaku to zola nembe to moko to zo coucher ne mais rien. Et lo remonter mon oyate. Na tuni na bia. Siko ndeza bo ngana to umeli bo to sali 5 ans de mariage. Mona azoyate. Pona nini? Ebi condition onganga pesa ngate do vina ngamu na tiko lo bote te vina omombo tiko lo bote te na sens nini. Ngandi na zabwe. Naza na kufela ba parents nanga, mama nanga kufa, papa nanga kufa. Na mama nanga akufa. Babota nganga moko. Alors ce qui na vandi nazo raisonner maloba o mama wando ebisanga yonde loko to bota yo moko boy il faut obote la biso bakoko do bana fo bota bana belé obota bana belé siko bana o ba parents nga banda ko ebisanga lelo na vivre na kati bala nanga ni mwana moko azate mobali nanga ba pesi condition akoki ko bota TV na mobimba. Alors maloba o papa nanga na mama nanga ba ebisanga ye. Siko nga lelo est-ce que nazo vivre ngo? Na vivre ngo te? Nazo vivre ngo te. Nzambe. Vinange komika boye. Vinange komika boye. Libala ona ya kokota kimyezate. Kimyezate condition ba pesa ya makasi. Condition ba pesa ya makasi. Nga lelo ndeza boye na ko bota te siko libala ngo esengo ekozala ni na kati libala ngo. Esengo ni nezala. Bana bazate. Ba parents nanga bando yebisanga yonde fo bota bana belé parce que to bota oyo moko. Siko nga lelo. Tala bangwana bazana sama belé. Est-ce que ndi bazana sama belé kuna bakozala ne sengo. Bazana sengo te. Mobali nanga bota kate. Papa nene ene sika oyo na ena pasi. Na boya ko bimisango na kata ndaku. Mena nzimbi na yo ka soni na misa batu. Na nzimbi na cholama. Tozaki na ye na expliquer que ende na zaboe avant on expliquer wana na sala ki fièvre ameminga na hôpital tanga ameminga na hôpital ba kie kuna basalinga examen est ba bisinga na za nzemi directement à tombo ke sidiki mobala bi zemi oui moi c'est na za nzemi mais tellement azana zemi azemi o ezamba la liboso zema liboso ezaka na ba caprice belé mais il faut mettre la cabine énergie te alba ba bilo misusu wana lobaki wana mobali nanga tala kinga liste moi bien te tellement docteur azaki wana a manifester ki ngata tala kinga liste moi bien te kozonga tozongi na ndaku directement menace ko makasi atunga zemi oyo zana ngo eza zemi ya nani zemi na toza biso mibale nga pe na yebite tolala biso mibale tolala ka tolamuka biso mibale siko zemi ekoza zema nani so eza zemi na yo te non ninta koyoka ta siliki na dega moko yosakana te atomboki de façon na monelaki ndenge asilikaki ebangisa na ngai na tani na mwa mobali akosala nga mabe na ye kokima na kimi wana nde na kimi
nalala kuna ndako te ya tikana ndako na kimi nalala ki epa ami moko nalali nde moninga na eko ya lelo awa na boya ki vraiment ko ebise pour ça na bana ebisa ye alinga boma ngai donc kando azaki nango alinga tuba même ngata mbeli alinga tuba tanga mbeli na mikimelaki ndo moninga na ye awa na ye pona bimisa o ezakati na ngai pona boyi même si lelo ngana ye to kabwani mais aye ba vérité que zemi oyo eza ya mutu tel boy. OK. Nandimi na yo kasoni nandimi baseka nga babenga nga mwasi mabe parce que vie on bana ko mene na kati ndako na nga ezaki vie on nga na bana ko kanisa ngote na bana ko kanisa ngote na ba ke nga lelo na mobali na nga to ko bota bana biso o to ko zane sengo mais oya rivelenge comme makambo oyo. Maman obai comme zali maman Abigail hein? Abigail. Maman Abigail. Puisque c'est un peut-être sur na kati maloba mais il faut na yeba likambo pour ne bande ni ya kusunga bino. Maman Abigail. Papa. Siko yo tsubo kendaki na mobali na yo. Ba pesa ki bino bikila ke bota te. To ezaki lolengi nini. Na bo personne na comprendre bien te. Nde to kendaki est pas fétiche. To kekuna. Et pas féticheur. Oui. Et pas nganga. To ba na lingana. Et pas nganga. Nganga kondisa pesa ki abaki vine mobimba akotika ko bota te. Donc akabaki mukongo na ye. Mobala kabi mukongo mais yo akabi ya yo te. Ngate. OK. Ye mutakabaki. Donc condition pesa ye wana même nga nazaki d'accord na ngote na mutema na ngai. Nazaki d'accord na ngote. Na bandeka kotala boy. Tema vie auto bandeka ko mener zaki vie moko ya bien te. Ya bien te. Natali kaka nde mobali na nga zo souffrir natali. Mais naondi mango na passe na mutema pona ebike naza d'accord na ngote. Nganga ebisaki vine mbo tikala bota te. Wana yoto mobali na yo. Mobali na nga. OK. Atekaki mokongo na ye to bota lisusu te. Na condition o apesaki. OK. Ayaki kopesa biso nzungu moko. Tellement nde tozalaki na boutique moko. To débrouillaka nango. Apesaki biso nzungu moko. Nzungu wana lobi mbong obonda koteka. Mbong yesu boteka boza bobwaka wana nzungu wana. Soki to bwaki mbong na nzungu omona lobi mbong eboti ebele. Wana nganga mutapesi bino nzungu. Oui, nzungu apesa biso. Toza nzungu wana boutique tozaki na moko wana soki toteki mbongo tozwi tobwaki na kati ya nzungu epusi tolamuki lobi mbongo eboti ebele. C'est pour nous on dit qui c'est bon pour que vous na mobile na yo. Soko tali nganga ngoboy ondima te. Ondima même pas. Menzo kanda zanganga. Maman Abigail. Siko problème oyo ememeli bino awa ezaki ndoza bongo za na mukumba. Oui. Siko mukumba za na ngweza ya nani? Ya omone loko memenga awa. Donc nazolo bango na passe na mutema. Jamais na kondi ma vie na ngai esuka kaka boelelo na koli na kufi na tikali même pas to kobota mwana moko. Na ndimaki na couché na petit frère na ye. Oui. Hein? Zemo za na ngweza petit frère mobile na yo. Oui. Oh, mama na ngai. Oh. Na lolingi nini o kushina leki mobile na yo. Papa na sala kengo na passe na mutema na koka ko supporter te. Na ko supporter te. Mobile te o vivre na ye. To ko tikala vie na biso mbale ko bota te. Na ndimita lelo na zala ta na mwana moko o mwana o soki na otala ye na za na esengo.
yango moni place muso qui nous a imité place au moni ya bien ozoaze mais zaka pas aller ki mobali na yo pour zalaka na kati ya famille. Oui. Maman Abigail, le monde spirituel hein, par condition ezali na vie hein, condition ezaki ya mobali na akabi mu Congo otika leur botate mais yo ndimi na yo na sacrifice nyonso mobali asali na place où bokendaki na mobali parce que ozalaki d'accord ton bokenda na mobali malgré souffrance. Oui, malgré pas biso to lika na ba difficulté pe na vie na condamné yote na péché pe torté mais bo porter garant na mobile bokendo luka quelque part plutôt pour besoin mbongo ba pesi condition on dimi condition mais yo trahir mobile ce qu'on a kati na yo moko so yo ba pesi condition na mobile a trahir yo réaction ni ngoza noni papa condition ba pesi qui na ba que un jour peut-être ko sila mais de sali 5 ans et le côté n'engana sandeni ngana 5 elote n'engana salandeni nazaki suna choite. Oui. OK. Ngala yo kibino. Mais non singa pe mobile non pas yo kayo hein parce que biso na mission Bravo Jésus objectif ezali ya kosangisa noki ya kopanza tokoki opanza te ngape na koki tinda oteki madame Abigail kindi sala avortement non na kokourager le kwana te le mi mwana botama kosambela pona mwana longa na malédiction azaki nango likolo amona bonheur ne parce que bana baza bénédiction ko te panza d'accord et bande ko na ngai moi mukena kokolo bava nazonga na mama Abigail simplement na kokolo ba la vie spirituelle tomiye bakobate la vie na biso vie auto vivre ça spirituel makasi difficulté kozanga ne komisote au tel point au sala nyonso ko sala yo peut-être vivre souffrance yo vivre et l'équipe souffrance au job à vivre qui mutaboti azwi nyonso zaki na comme bénédiction na ye et bana bakufi na âge likolo biloko nyonso pe ki surtout imaginer azaki na motema nini ya ofinga nzambe te pour nous toujours pemé na nzambe quel que soit durée de la nuit yeba que le soleil apparaîtra et pas si difficulté et motivera biso to kangama na nzambe makasi pour ceux qui tozui okoyeba ndenge obatela bozwi na yo ngana ko encourager yo te mutu na difficulté bike oko makuluna to kendo simba kisa mbongo mama papa yaya kisa mbongo na vie za la raté énergie aux zamba pesio maïlo zamba pesio kisa makasi ne yangwana si ça genre teka mai si ça genre moso teka mapa chaka dim na yo chako front omoni na mapa oteka zamba opambola yo mama Abigail tozwa tout le monde a sport à Bravo Jésus parce que to benga ki papa na yo mobile na yo o ezali ndeko Gabriel alors ngana osenga yo kaka na motema na yo moni vérité zo yebisa ngai oza à l'aise koma peka na vous allez pas à l'aise wana plutôt ya koloba vérité devant mobile na yo malgré osilika malgré nyonso na yebisa vérité et ngana ozana ba question na retour na yo mais na sima tozana na mobile na oisika d'accord. Ok. Tout à la sport orphelinat Bravo Jésus et en retour te bandeni to zala na ndeko Gabriel na kata oisika. Obengela ngai afana modi vi na ye. Wala mo sina kata kama tedi misa sukoi. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata PHP la fin de l'année. Ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike esike bazeli pe ba vieillard ngonga yango yo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et le dit religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister aux soins ya ba orphelin ainsi que ba veuve
équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi msai. Tedi msai sukoni. Merci Nandeko Nyonso oyo asungaka bana na kati orphelinat Bravo Jésus. Orphelinat Bravo Jésus zomi na quartier Viaza na commune Matete numéro 27A. Kende kuna yeba ndenge nini koki osunga bana wana ata na bilamba ata na biloko kolia et ozala vraiment une bonne idée pour na Nzambe abatela yo muto zo inspiré obota obala ngana ko encourager yo mabele kitoko ya kolona eza na kati orphelinat Bravo Jésus kolemba opesa ti monsieur moni sport sekoti sport sekoti lisusu na pesa ki moto pesa lisusu na ko pesa moi explication moké tokenda église jour après jour to chaka mabonza. Pourquoi to chaka mabonza? Parce que tokenda kwa Nzambi il y aura un jour na oya tolobila mon mabonza kenda wapi. À l'époque na ba 2000 lorsque moi je priais ba kabila Nzambe na yo oh ya o kabila Nzambe ni ngaso ngani tsi papeli na zabo elo na ko kabila Nzambe a pas ko kaba vie na ngi pa na ye na ko respecter ba principe na ye. Maintenant na mbongo to na ko kabila Nzambe. Mais à l'époque bando ima banzembo wana c'était d'une manière oyo ba ne ko sungara yo na mémoire oyeba ko pesa moi un dixième. Mais mbongo to pesa kenda no ngi Nzambe likolo te et sungara na ba activité oyo le na kati église. Alors so ipozo sunga na kati orphelinat Bravo Jésus eza ozolona mutu nyonso alonaka abuka oyo aloni comme simple exemple so zika ka chasser okondi na sama beli ozu jour so yo chumboli place wana omona chasser on bimi epola na ngoti ça veut dire que bolamu epola rati $25 ou ezali monta bachi na kati sport pour ne sunga orphelin na kati orphelinat Bravo Jésus ba rotambola na papa chi ba okindota la ba veillard ba okindota la ba orphelin mususu pour que bazo mo possibilité wana il faut baza na somme ya $25 na mutu oyo azui libaku wana ko pesa mais yope mono za likolo ya $25 c'est là ça dérange pas et ça toujours une bonne idée et ça la bien peut-être muso benge papa chi le quitter atipa papa Eli atipa papa Mosolo tinda to yeba ndeni na kokomisa mbongo pour que orphelin na kati orphelinat Bravo Jésus passe à la bien ya Abigail nazongi et pas na bino et ça la surprise. Alors, ndenge asiraki ngai oza capable ya koyebisa papa Gabriel bisika zemiuti leki yango ya mobali na yo oyo azemisi bino komo zaki nani komo ezaki David bi explication olingo expliquer nga mingi ndenge esalaki pa koma na zemi nga na opréféré o expliquer yango tonto ozana papa Gabriel. Alors oza mwasi omoni ndenge olingai papa Gabriel na bolingo normal la sengi monika ndio na respect wana zala nango. Moi ça la soumis, moi ça sera plutôt soumis devant mobile. Mobile ça toujours na amour. Monika nepe ya lingaka yo respecter malgré sali tant de jours. Oh mona nanda kuna été. A ozala pe surpris ya komona yo a. Mais fongola mutemo sa nini oyebisa la vérité. D'accord? Madame Kashi ama soki papa Gabriel azana biso wana oui beaucoup côté na porte wana. Ah d'accord. Papa, bonjour papa. Tout ce pelo yambo papa Gabriel. Moi c'est papa Eli. C'est Gabriel. Ah, d'accord monsieur Gabriel. Donc, au c'est l'accident. Hein? C'est l'accident. C'est l'accident. Eh, on est là. L'homme a la dans côté. Ba benga na téléphone. Azan l'hôpital a fait l'accident. Au hôpital. Mais on a vraiment les plateaux, c'est ce qu'on va passer la mission. Papa Gabriel. Non. Papa Gabriel. Papa Gabriel. S'il te plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous vendez? Moi c'est Eraboui. Na ici comme ça la émission, la plateau, il faut moi c'est pour la Eraboui. Moi pourquoi le belle pété que nous sommes anda pour na yo, hein, botuni ba question na msusu. Let's awa ça ni, azo bukani awa. Na kobeta yo. Papa Bigael. Asa la promo est vraiment très délicate. O esengaki urgence na bino ne to monia o esika. Na olingo vanda pour que to me console. Moi si nanga na problème. Oui. Ayebi singate.
Abigail, on a un problème, oye bisingate. Pardon. On est quitté na plateau. Makam, on a un thème, ça va une sanga. Pardon, tout cela, pardon. Chef, tu as 5 minutes. Nous avons 5 minutes. D'accord, merci. Papa Gabriel, c'est votre madame? Moi, c'est ok. Obi que à mon anité, nanda ko alali nanda côté, alala ki place ni. Est-ce que nana ki nazo yiba kutu te na yemonika kanda omoni minute azo pesa ngada kanda. Yo discussion nini oyo ni ya grave na sala ki ni sala ki poki manda. Yo ya mona ni sika boy. Bozaki na discussion? Non, wana zema kamanda kwa miso. Oh. Menga itikinga mwakashi, bozaki na discussion de sali kaki manda. Na permission na bino. Ezaki problème nini ngo sala ki koma na discussion ya makasi pour que madame abimana ndako. Papa, wana zema kamanda kuna miso, bobengi mona kuti mwasi na ngawe pa na bino. Susi na bobokani bobozu ya kona nini? Bolingo solane nini? Ayebisi bino nini? Na zui mwasi na zoni ndako. Wana zema kamanda kuna ngai. Mais na ba menace ozo menacer biso déjà boy na brutalité ozo sala. Je suis maintenant désolé. Bosola obolingi na zo mwasi na ngana zo ngenda. Plaza mutamakamwe bene. Est-ce que lingaka ye? Nga mwasi na makasi to bani na mwasi na kala auto ke ba 5 ans de mariage déjà depuis to bala na auto ke ba 5 ans. 5 ans? Oui. 5 ans. Ah yo ane bosani na yo. Ka mwasi ni mutayibi anye. Qu'est-ce que belé pourquoi? Ah parce que oui bisinga 5 ans de mariage mais na comment était yo moza sir na 5 ans lobité au tali mwasi na mopanzi. Na kanda mwasi oyo. Na kanda mona mwasi oyo. Donc nyonso wana boyo tuna ngona. Kanda ngosko eze nini kasi? Abigail mon buzoba. Mon buzoba. Le famille. Sika na tiana makolo. Na to continue à battre na ba question moko. Ozanga tina pepe pa na. Bwana besoin ba poser la question to benga ngaka kapona yango zo mwasi na zo ngalinda. Oui, to benga ko poser mwasi no zo ngalinda ko mais Timo to kende Vanda. Olinga kaya, obi nango linga kaya minga biso vanda. Kasi mi vanda papa na ngai, muto linga ka minga biso vanda. Mama Gabriel. Mobile mama Abika. Oui. Bakomo na mine kokani ya. Mama Abika, papa Gabriel. Aza pembe na yo. Papa Gabriel, obi ba komo eza komo ya Ange. Oui na yebi. Ange Gabriel apesa la solution makasi. O mama bena solution pe na vie ya mama. Mama la ngai. Tozana papa expliquer papa pour que bolonga na o esika boki na ndako na bino. Désolé. Je suis vraiment désolé. Nabike, na sali yo mabe. Na sali yo mabe, na kokoka. Na linga kina ebisa na ndako me na koka ki même pas ko ebisa na ndako. Limbisanga. Luka place na mutema na yo olimbisanga. Zem ona nango. Oye memela biso trouble na kati ya ndako. Oye esalaki ngai na longwa na kima na ndako. Eza zemi ya petit frère. Ozo sakana na ngai. Abigail. Abigail, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Abigail. Donc, il y a un camarade qui n'a non, mais s'il vous plaît. Pardon. Pardon. Est-ce que vous avez un panzo? Pardon. Na yo kike. Na otiko so na monso. Est-ce que vous avez un panzo? Vala na panzo. Limbisanga.
Ibisanga, pardon. Abigail, c'est toi. Et ça, vous touchez à la voix. Papa Gabriel. Papa Gabriel, s'il te plaît, va dans mon panneau. Abigail, à part ça, on va se relever l'hôpital. Na lobby na koko c'est. Et là, il y a un voisin, mais on a dit que tu es bien sur la naine. Il y a ma bien moussa à lobby. Parce que vous faites tous la solution sur Yango. Papa Gabriel, il s'agit juste de mon voisin. Nous, les problèmes qu'il a au Isika, à Yebisi Bissou. À part Yango, il y a un problème sous. Maman Abigail. Papa. Maman so Yebisi Bissou. Papa est Yebisi. Gabriel, je suis désolée. J'ai mon azanango et un petit frère na yo. Na bima na ye. Abigail, je te permets, oui, c'est que non. Oh, le bâtiment les a pentir, il y a des gens qui ont des petits frères. Na sala qui on a volonté na ngate. Abigail. On a l'eau bien bon à mon côté. Nyoso c'est pas ça qui ont des amis à mon côté. Et ça qui perd port na yo. Abigail. Les gens ont gagné là, on va payer pas là. Moi qui m'ont bien battu, on va payer n'importe d'autre. Osa moi si moko. Madame na photo ma bé. La on dit qu'on photo bolam na vie. Jamais. Jamais. Abigail comment t'es là? Jamais. Abigail comment t'es là? Jamais. Dai osali na mabe. Na so yo t'es là. Hein? Kopesanga kandate. Kopesanga kandate. OK. Kopesanga kandate. Yo ka na d'accord nango. S'il te plaît. S'il vous plaît. Pardon. Abigail. Nama ina misu ngo bimisi mosali na passe. S'il te plaît yoka. To solo. Zamba sali ngolu et musele kanele ki na moment oyo pour que vous en appelle libéré. On bangi même pas, on t'a même pas fini na bandaki na yo. Na lembi. Tala ndenge yo komi. Na lembi. Même pas. On va bien. S'il te plaît, Vanga. Lelo lembi ngaya. Lelo lembi ngaya. Papa, moni tango bozo favoriser lo ko ngwe boye. Moni mona pasio. Soka zaki na moko na bino na wasala ta mabe. Soka zaki mwasi na yo, hein? Soka zaki mwasi na yo. Ayebisi yo eloko boye. Na plateau ba fani o sepa. Olingi vina ngetikala kama mobimba bo netikala ko bota te. Vina nga mobimba bo tina kufa. Pona ni? Ozaki na posa mwana yango ndimaki. Oui, nazi mwana longola zemote. Wa Gabriel, je m'excuse. Mon nom tangisi ma emisu. Et ça n'a pas. Alors, nga lelo na yo ko annoncer eza une bonne nouvelle. So il place bokindaka ba biso ki robota te. Mais nga na confirmer na nzambo tozana oisika. So ko ndimi ko loba mabe oyo sali. Ozala na liste ya bato ba osimba ba. Soki na kati ya Bible femme stérile azalaki te. La lignée na yo pe ozala otika na kozanga jamais bana. OK na idée te ya moto. S'il te plaît. Pardon. Obenga tinga te pour ba pesa ba conseil ko lobela soki nini. Abigail. Na promettre. S'il te plaît. Balé. Ngala mbeli. Te na bondelio. Na posa to kingi. Na posa ke nzamba sungo na travers na oisi te. Non. Yoka ngai s'il te plaît. Pardon d'abord. Pardon na 5 yo. Abigail, c'est toi. Abigail yo. Et si des salami. S'il te plaît. Et si des salami. Maman Abigail. Papa. Et tout ça l'effort. La rebonde de la mobile na Gabriel, ça n'a pas tenu. Andino yo kabisote. Maman Abigail. Papa. Na kokozonga pa na yo. Omoni na nyonso oyo ekomi base nango eza bino. Alors
nzamba sali ngolu oye o renoncer mabe oyo bosalaki eza na bandroit oyo soko ki onyati matambe na yo eza lo otiki vi na mobimba na place wana et ngala o préféré na nyonso oyo eleki na oyo esika kana na biso autour ali boso kolongola zemite mais art déjà sali même ata maman qui cité ou bokinde ko simba mais ko coucher déjà na mobali ou azali leki ya mobali na yo ça déjà péché jamais ko kosa la art wana malgré nyonso maman na ngai on jamais konima komi pesa nzoto na yo et pas leki ya mobali na yo art so sali ils habitent kolinga kutu te o se justifier sur yango ils amabi ngala peso ke exemple muke comment na place que yonde oza mobali ndeko Gabriel aza mwasi na nyonso boyoka ina ye sko ya commettre art wana obi en retour oyoka ndenge au monde en trahison na part o ya moni alors nzamba sali ngolu na o esika to kabola raté to sangisa rabato et nzamba orienté biso to yeba soki ndoluka ndeko Gabriel parce que nenga bimi boy azape na capacité ya kinanda place le kinazali asali mabe parce que ils ont livré les kinai faut que luka ko sola na ye ko apaiser likambu même si na niveau ya famille pour que tout le confane sa kina d'accord papa merci na bande ko nyonso batala ki biso et conseil on a ko pesa na biso nyonso to oui la vie après c'était chaque chose a son temps dès que la Bible il y a un temps pour pleurer il y a un temps pour rire tant à tant nyonso wana ils en effet na alors so zu telelo il ngolo bateke na vino mobimbo tika lonzwate ozo so pe yo zu lelo il ngolo bate muto azuite akotika la pe kozwate na vie ozo muta pe sa raison nzambi alors to se précipiter te na vie to linga to zwa o ebongi na biso tala o ele komeli ndeko obima na leki ya mobali na yo aze miso parce que mobali na yo boke place oyo ondimo teka mukongo a combien plus forte réseau plutôt ya regagner nyonso eza na se na moi obungisa am na yo eza pasi to bomba am na biso lolengi muto otambola amemi maki na maboko a olinga te sukusi moi komela ye parce que moins d'erreur maki ko yepanzani et le roba vie na biso to batela mo to simba kisi te pona ilamba pona mbongo pona musala le vrai kiss o eleki ba kisi nyonso ezero ba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci na biso nyonso o totala émission ceux qui nzamba zongité ceux qui Jésus Christ a sali retour na été na sena moi oyo to yeba kozonga toujours na bino. Merci à madame j'espère Kachama, merci à papa Louange Matembo et Kimi Nzambe etikala na kati na oisika. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato baninga ba baby shower, ba événement baninga espace vert. Dans l'endroit na biso, pona ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso toko, mettez en awa. Parce que tous en eloko ya boye. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House.
tu peux prendre 7 ans. Moi, la vérité. Parce que jamais, ce qui moi, c'est tout mon bas, les obos tâtés, n'y a rien que ça, la kebo kabouana. Et là, on y a eu 5 ans, tout ça, la nuit, on a tout ce que nous